tozelaki bakunda mwana ye bongo toya kopanza mpuke mwana akufinaki bolenge nyonso Nzambe akoki kosala bongo te mama na ye alelaki bayibi ngai mwana ye yango tozosenga na oseane o kangama ye na nkingo vandela ye na nkingo lalela ye na nkingo na entourage na ye surtout logicien vandela ye na nkingo nganzamela ye na nkingo siedela ye na nkingo sekama ye na nkingo vandela ye na nkingo ata babengi yo mpiana na miso ya bato mekombo na yo ifongelakisi champion kotika ye te vandela ye na nkingo nganzamela ye na nkingo tozosenga na Nzambe o apesa yo esika ya malamu we mokolo biso mpe tokoya tokutana na yo tozelaki bakunda mwana ye bongo toya kopanza mpuke mwana akufinaki bolenge nyonso Nzambe akoki kosala bongo te mama na ye alelaki bayibi ngai mwana ye yango tozosenga na oseane o kangama ye na nkingo vandela ye na nkingo lalela ye na nkingo na entourage na ye surtout logicien vandela ye na nkingo nganzamela ye na nkingo siedela ye na nkingo sekama ye na nkingo abuje te tozosenga na Nzambe o apesa yo esika ya malamu we mokolo biso mpe tokoya tokutana na yo mawa Nzambe akoki kosala bongo te mwana akufinaki bolenge nyonso mama na ya leli bayibi ngai mwana bien-aimé obotana nani babota yo pe na nani lande émission yo okoteyama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Botte, mon frère Jean-François Ifongue. Voilà, donc avec plaisir. Avec mon frère Jean-François Ifongue, tout écouté sur l'élo. Voilà, donc ça fait quand même longtemps. Voilà, donc du matin. Tout le temps, voilà, on mais en fait, tout ça. Bon, qui passe un peu belé. Donc voilà, donc tout ça encore l'élo. Ah, on a bino, qui déjà Nzembo. Nzembo, il y a aussi déjà émission Nzembo Mawa. Nzembo Oyo, Ezali, ko annoncé, en tout cas, Boyebi. Thème émission Nabiso à l'élo, essentiellement sur disparition tragique. Donc il y a moi en Nabiso, Océane Piana Oyo, à Tiki Biso, je crois que va te dire. Ah, il peut bien Océane Piana. En fait, ah, merci. Ndenge bazo benga. Ne bazo benga. Voilà, de tout le monde. Mais Nzembo Théo qui il faut je crois que ils allaient déjà correspondre mamouké. La barrière aux allez déjà circuler la barrière sociale. Je crois qu'il va tomber Monsieur Belé. Voilà, par rapport à l'ango frère Azolo Baté, tout ça, frère Jeff Ifongue, parce que
naloba histoire ya moi na biso ils allaient également na combo ya frère Jeff ils allaient associer dans le parcours na histoire na ye na makamtu ba nego lobama je crois qu'il lui a la occasion batu ba yo kama muke point de vue na yo et puis éclaircir sur ba rumeur belé zali ko circuler tout autour donc ya moi na biso atiki biso Océane piana na bité frère bato ko tala kati émission le roi lobezali tout monde la kaka amen frère pour to so na pamba makambe belé on a kufaka boy na mutuka so des monanité et puis c'est pas le diable travaille frère na monito bondela ya mbote to benga mokolo émission aya ko teya bano ya frère père ko sabangona na biso na kombo na Jésus Christ bien meto titi da prière to bondela au nom de Jésus Christ nzambe na bomoyi nzambe na nguya nyonso papa sans toi nous sommes rien papa tala makambo kana mukili papa tala ndenge bana bakomi kokufa bana ndefo bakunda ba parents mais ba parents bakomi kokunda bana papa elakisi nini nzambe na ngai biso tokokoka te nzambe yango to kobelela yo nzambe oya koteya bano ya yo oya kokwisa banguna na biso bandoki ya famille bandoki ya quartier bandoki ya ba collègue bandoki ya ba camarade bandoki ya monde physique et monde spirituel papa baza ko détruire bano ya yo nzambe baza ko boma bano ya yo nzambe papa soki toza mosika na yo papa tokosela lokola ba fourmi papa yango totike émission na maboko na nzambe yaka kote ya bano ya yo merci na frère na ngali ya papa marqué bakomba marqué makambo ebele papa baza ko bumbisa biso papa mais yozo batela biso yango to baka bandeko na bino baye ozo batela biso kaka papa poto kote ya bano ya yo batela ko frère na ngai batela libota na ye batela pe bandeko balandaka biso batela mabota na bango oyo babala te babala o baza ba na ba maladi bazo guérison papa pe koisa banguna na biso papa totike émission na maboko na yo yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen amen alléluia oh bien-aimé ningana soyez dans la joie bandeko na bino bae on est là to lobaki na bino bien-aimé nyonso tokomona nyonso tokoyoka tokobimisa na poisa na but moko kaka bana nzambe bazala sauver au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci mon frère Jean-François Fongi pour la prière. Amen. Émission Nabiso. Voilà, mais avant de développer ce sujet Nabiso, tu connais quand même ici à la place de Sangama aussi à Paris. Un ancien musicien quartier latin. Nous avons également dans le groupe il y a Bozi Boziana Anti-Choc, Chamberton Mangenda ou Atiki Bisso. Je crois qu'il y a qui est musicien à quartier latin. Oui, il y a même Zembo, la Bisso, il y a Motoasima. Oh, il y a José, Motoasi. Ah, bah, c'est pas non, ma casse. Vraiment. Chamberton. J'espère qu'il y a qui Nzambé. Vraiment. Donc, les qui a dansé également. Les qui a Sœur Nabisso, Florian Mangenda, place à Zaliba, condoléances, Florian Mangenda. Voilà donc à Koufine à Paris les lots mais bon tu éviter parce qu'on ça nini mais ça quand même plus qu'un jeune qui est parti un musicien bah non il va bien mais bon voilà donc il y a ba Mikoloza koya toko yeba vraiment même programme également il y a ba obsèque voilà donc ma condoléance na famille Mobimba et voilà donc ça fait quand même un peu bizarre frère bon, surtout ma jeune hein surtout ma jeune frère bon bah musicien et puis bon tu regardes qui bien balamongo à Koufi et je comme un peu moi trop souvent il y a un frère moi to bela ba to ba pas ya nzambe so za musika nzambe beaucoup tayo frère na ngai vaut mieux biso tout ko kufa na biso mutu so ko kufa mais o kufa nde liwa ya nzambe frère amen. Voilà, donc on est allé pour la Kobanda, mais tout contre la sujet de Moko, disparition, donc il y a Océane, moi la biso, à Tiki Biso, c'est vrai qu'il y a un PC Pasipé Mawa, Bakunda qui lobby vendredi, je crois qu'il bat pas combien de biso déjà ébélé, bat baza kobenga, émission, oh frère, tout ça, on l'a il y a bateau, il y a Gambang, lobby, oui, comme il faut faire Kim, il y a Kangi Mono, il va commenter sur comment la Betty Kara, ça dit qu'on a été débordé, c'est la première fois. Qu'on soit demande à Batou par rapport à Océane. Donc Batou Kobenga, tout ça là des missions mais demande il y a une mission Oyo ça a été mais finalement yo mo comprendre pourquoi est-ce que c'est dire quoi c'est n'engene saka bango ngai naza vraiment un véritable enfant de Dieu nga ezala na famille nanga so za na misala mabe moni so za en public OK Batou et puis na saka bana ngai so bakangi se ko bakangi bino na biloka ba bulumbu wana ngana ko ya ko dénoncer bino bah oui imagine on a na famille nga moko passer moi le couteau là ba to badim so bakangi yo na escroquerie wana mais na ko dénoncer yo voilà parce que na dénoncer ka batu alors likambo ya mon abso Océane
quand même nazoki moi silence pour la nuit parce que naïbaki maman naé moni naïbaki famille donc nakoya te na ndeki là so na mondo lobanini ozomona il faut to bakunda moi comme ça to ko loba to to ko lobanini pour bino ma bozo loba bino bozo finga na bino voilà si on ngapena au finga la babeuse aussi babeuse et puis na mona bo finga Nicole et puis na mona azamona boy ozomona bozo ngana na ya pona loba peni voilà c'est ça moni mutu akufi to zela ba ko so to dénoncer quand bato mabe ce que peut maman Nicole Azamabe qui a salibo to ko dénoncer ozomona mais on a to lubanini c'est ça moi tabo ba frère chef yaka bonheur lubanini ce qu'on a vanda ki c'est normal nazaki na deuil moni nazaki na deuil Océane na mimaye moni voilà c'est ça maloba ko mboka yo papa voilà ça c'était ça je crois que Batouba tenu sur rigueur et puis il faut qu'on y bar aussi on n'a pas que ça à faire aussi il y a de l'occupation je crois que il faut beaucoup comprendre quand maloba te papa ils a lokola nanda kunanga mutu mo akufi boba yaka loba fona fana na no pe faut bona kunda mutu ezomona donc c'est ça en fait nit Océane azape mondambo ya ngai ndambo ya mbala mo boité voilà c'est ça en fait. C'est bien ça, mes frères. Je crois que Bakunda qui est lobby vendredi, mais c'est quoi que Batoupe Bazela qui est pété, frère. Depuis matin à paix, tout ça. Bon, na kenda quitté na yobi, pourquoi na kenda quitté? Parce que na nebeka ke jiba koya. Nebeka ke jiba koya. Et puis nenge pe le mi yebi, nenge na ke devant na beno zayuma. Boli misangai, bato ba ibingai na zara bongo. Nga na frontaka. Et puis ceux qui n'école bané bongo batuné ba zinga ka ba ngaba tomboka tono to beta na makofi so bango parce que bango parce que frère j'ai bon nzambe ça ya on a fandaki na ngai na fandaki na ngabo yé pas comprendre que chef au sala kuna aye pété frère aye pété voilà so la raison quand même mesdames sous non aye ba ke aye bien que chef au sala aye bien que chef au sala wana akoyate avec esprit diabolique ça na ngonga ça l'esprit de Dieu anga kwea aye bien Nicole, c'est ma soeur, on va aller là-bas avec toi, avec le frère Tanguy, frère Georges Kakoy, frère Dodé, surtout Neto Zalawana, frère Ange Poutou, le frère Papi Gen, la maman Nabiso, la sœur Nabiso, voilà, donc il n'y a pas de problème, tout ça, deux Nabiso. Voilà. C'est ça quoi. Ça c'est bien ça, mais frère, bon, avant de développer un bilogo et belé lobami, tout autour un petit peu il y a Liwanaye et puis comme on peut aller citer, tu vois qu'il va te faire ok dire l'anzembo bon, il faut qu'il mette au mécapé qu'on y a dans la circonstance ni apporter comme il faut tu vois qu'il y a un tout bateau bazar quand même bazar aux la pour la roloba ou éclaircir biso par rapport à bilogo tout lobami, mais faut par rapport à Liwanaye circonstance à Liwanaye. Ataba bengi yo piana na miso ya bato mais comme na yo il faut la qui si champion. Voilà. Donc déjà d'emblée donc maman Nicole, maman Nicole, c'est ça. Ah ok. La question d'abord il y a circonstance à Liwa, je crois que comme ça qui accident. Accident bon voilà à toute mon humanité yo en tant qu'homme de Dieu spirituellement par là comment on comprend de cette série c'est que yo ngato na kindaki na simba kisa musique ba senga 48 personnes ils en a battu ba na accident frère ata yo moko tout ça na poto ba caméra izali makambo ebele izali frère voiture tout à mutu et monana te eza voiture spirituelle frère ozomona batindeli mwana wana voiture wana moni ebumaye eza histoire vraie ozomona ebumaye voiture spirituelle ba démon frère même si atala bato ba boma bato ba msuba ka ko natala guerre natala lo maman moka loba ya ndoki aloba ton ba guerre nde ba guerre ezala kawana ozomona ba guerre siko ba ndoki pe ba se transforma ka yozo quand ba soda mais ça ba ndoki ba profiter na guerre bazo kota na bandako na bino bazo violer bino bazo boma pe bino mais ça bato mokilité ozomona mais ça ba ndoki ozomona ba kuluka po ba kanga bango te. Voilà. Nous avons pas qu'il faut qu'on s'arrête pour bongoté. Donc c'est ça. Donc on une voiture à moi on est boumé et zali pena kindoki pena kindoki frère. Batindeli moi na kindoki. Bon au cas où va retrouver quasiment tout conseil jamais tant souvent. Mais ça va retrouver on c'est bon mais ça va retrouver Dieu mais ça va retrouver. Donc ça veut dire ça kindoki. Ça va retrouver en fait voilà. Parce que écoute ata bato ba bomaka sunda bas. Et ba mona baté un peu comme on a tes frères. Et ça va démon batindaki ba démon. C'est ça, batina qui ba démon bayaki.
allez côté li mutuana. C'est ça. Passi Pemawa, je crois que voilà. Ils sont bangaka bango te frère. Pembe na pembe. Ba démon. Comme on Roger Ngandouana. Aïe, tu visite na France, c'était quoi? Pour les gens pas pouffé à Zongikin. Aux hommes. Bon, je crois qu'il j'espérais déjà pour l'ango. Na nkingo na entourage na Yesu tout Roger. Nganzamela na nkingo. Kotika yete. Aux hommes, mon frère. Donc, tant qu'on a coupé à Zongi Mamo Kinshasa, c'est qu'on visite la France, c'est ça qui est. Vous avez mon frère. Donc, on va y aller, il y a sala, il y a boaka, ayebi. Vous avez mon frère, il y a sala. Mbamo yona na dena, bango lukuta yona sima ya guru na ye. Tout le monde a image. Yona sima guru na ye. Tout le monde a dit que c'est une polémique, que le baquet Kofi, na yona banga ba mama jibe, mais jibe mbamo yona. Donc, c'est la pembe. Donc, yim ta tinega le mama dengwana. Vous avez mon frère, il faudra que tu aies ta suspension. Mais aïebi pour rejoindre n'importe quoi, ça j'y va tindaï. Donc toi, il y a le bawana va tindaki. Vous avez mon frère. Et puis visite des années, le salawa à Kokiango. Voilà, ce sont des démons, Batouana frère. Mais frère, tout quelqu'un a une histoire à moi, parce que moi, je suis Botamaki. Oui. Bon, on l'a déjà comme il faut parce que on te déclare moi oui. Mais d'abord expliquer biso, on va te faire quand même expliquer biso. Dans les circonstances ni nango yo déclare moi le pas zo qui comme là dans moi na yo té normalement mais après comme on dit qu'est-ce qui s'est passé au juste parce que c'est le zo ba déjà là bilon ba so ba ko ba déjà la réseaux sociaux pendant ni bon yo mo comme yebi yo mo zali on peut parce quand même élément par rapport à namoni ba image ba baza ko finga maman Nicole baza ko démicrer. Miso fait que dénoncer des bateaux mabé, so bozo fingaye pour rien, moutou ça rend le passé na les frères. Miso ba chef tout fanda ba le passé mo ya pour rien ça la tête tout fanda ceux qui est souté na habité, tu quand tu sors dans le passé na biso. Donc tout toi ça na passé na yé. Donc c'est que tant bozo tiaye, bo finga yé, moutou kufeli mwana, zo mona yenda kufeli, mais bozo finga ce pourquoi? C'est ça le problème. Bon, maman Nicole, bah, nous cousine à JF. Bon, non, c'est pas ma cousine. Maman Nicole, a mon quartier. Mon quartier. Parce que nous avons des vacances dans Ngiringiri. Dans Ngiringiri, dans l'avenue Luka. La pesibana na Luka, nous sommes beauté. Voilà. Donc, nous avons Luka, bah, camarade Nangaï, bah, baron Babadi, vous avez belé, famille Babadi Mobimba. Donc, vous avez belé. Donc, frère Nangaï, nous avons des vacances dans Luka. Place na yebi Nicole na lebi Nicole ata tetonte na Kinshasa na bébé muki ozoma so kutana na mutu wana ya zo bato a même sans téton heureusement ba kutana kité ozomona donc na ba Nicole mona muki ozomona Nicole na ba frère na ba famille mobimba to yebani omoni donc na ndenge to kutana pe na poto voilà tant on peut aboti a bengi ngai parce que ngai oyo yebi na Paris na déclara ba na ebeli voire même bakanga kanga yo yebi bakanga kanga après quelques années ba on a 20 ans après plus de 20 ans après ba on que mutoyo a déclaré ba ne belé na ne moko boye na ina na zo déclarer ba 4 5 bana ba benga penda yo yebi yo to sanga frère le baka vérité na comment kuna ba tuna ngai obi intel obi mo si boye obi mo na bunga bina ibi mo na ngate on a déclaré après na suka po ba ava ba benga ba salaki déjà ba banquette ya vie nanga mobimba amone ka komane ko salela nzambe akoma pe ko sala mundele pena ibisenga bi tu étais de Dieu depuis longtemps parce que tu as aidé ta communauté ozo mo pona bagi nanga vérité nde batikanga na mo na mo ko sur internet mo na mo akomelinga albi ba bisinga komba nanga ifunge yo mutu grâce na yo to ça na mikanda donc famille mo baza ba ifunge donc c'est ça na déclaré ba libélé pour na ko aider la communauté voilà donc ils ont monté mon malamu nangai voilà donc maman Nicole peninga benga ngai na déclaré au sein to kotamna na commune bébé muké na mini bébé na déclaré bébé nanga voilà donc na déclaré comme Océane Ifungi. Voilà, donc c'était dans la cadre de Roland, je crois qu'il y a un peu de Loba. Voilà. Na Bazoloba, na réseaux sociaux. Mais bon, c'est vrai que tant
on déclare qu'il y a mon JB ou bien moi, parce que par rapport à papa et moi aussi, ça aussi, ça prête quand même confusion, parce que comme quand même, il y a Franck qui sait qu'ils allaient citer. Je salue en passant Franck qui sait qu'il y a ici Kazali, comme on l'a cité, la Kati, et bon, on là qu'on attribue moi les alliés à Franck qui sait qu'il y a ma photo Zobima, mon JB, JB par reconnaître mon la tête, ça dit qu'il y a vraiment confusion. Lui, on a qui voilà, on a qui présent. Moi, nazala président moi nani. Mais ngalo no loba, au moni frère mutaye baka mukolo mwana ezala mama. Au moni frère, biso to ko loba na biso, na mona ki jibe, ngana mona ki Franck Kisekia, na lia ki na Franck Kisekia, mais mama yebi mwana. Zo mona biso to kolanda o mama lobi. Mama lobi na biso mwana na ngaya ye. Boso biso to boya pwani. Au moni Maringa pe nazala na Franck Kisekia. Nazalana Franck Kisekia. Oui, Nazalana Franck Kisekia. Même pas Nicole. Tu lis un Franck Kisekia. Ah. Omoni. Et pas Nicole. Vous avez mais si maman Nicole nde ayebi mukolo mwana. Omoni. Voilà. Vous avez donc Franck Kisekia pe makamba jibi wana tu chai makasi. Omoni. Donc c'est ça. Donc ça veut dire mukolo ayebi mwana ezaka maman. Maman Nicole c'est ma petite sœur. Vous avez donc yenda yebi mukolo mwana. Donc ça veut dire que tant que bozo fingaye, ngale bité pourquoi bozo fingaye, et ça le passé naye, azala qui jeune, biso tout qui na le passé na biso, omoni, donc tout ça qui ba jeune pe, mais est-ce que tu biso chance, to koli to tiki, mais ba biso tina ki mukolo, ba ça na ba même bêtise. Voilà, même maman Nicole avec na le passé naye, atika bakambulo swana, ozomona, c'est que yemo kwa yebi mukolo mwana, ozomona, o ya koloba. C'est ça, frère. Voilà, donc, maman Baka, papa, tout ça, et voilà ce qui n'est l'Obamaga. Mais, tu me souviens de la coma qui est, tu l'as eu, mes frères Jeff, mais pourquoi protéger qui m'ont la thé? Parce que déjà, on a le combo, moi la portail combo là, combo c'est combo pelandaka. Le big combo, il faut que ça signifie champion. Et déjà, mais pourquoi frère Jeff il faut protéger qui était? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a déclaré au Océane. Tant que moi, on a 27 ans. Ça veut dire que, au moins, moi, frère, moi, je suis baraté. Frère, moi, on a zawana. Ce qui, déjà, le salut est individuel. Mais nous avons lobby à combattre la capé bano ya biso. Mais ce qui, moi, on a lobby que c'est la zalaki bongo. Bana misu sur mona, atambolara musika ya makambo nzambe. Atambolara musika ba conseil ya ba parents. Vous avez une alliance. Tant que vous avez une alliance, tant que vous avez une alliance, mais vie ni yo menaka. Si vous avez une vie, il y a bon zambete, mais Dieu va vous kangayo. Vous avez un verset mo frère Zanatanga verset mo awa limbisanga. Na verset mo awa na rotanga na kombo na Jésus Christ na Philippiens je crois. Éphésiens, voilà, Éphésiens chapitre 6, voilà. Éphésiens chapitre 6, dans la verset 1, et je lis au nom de Jésus-Christ. Enfants, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Yoga la promesse, afin, frère Yoga, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ce qui moine, Azam aussi qui a conseil à vos parents, aux hommes, diable a bébé sabo monaye, au moni, pour Nzamba le bas qui frère, donc, Moutou, pour Koufa frère, il faut que Massou qui appelle moi, même appelle Bakoko. Au moni, ils ont héritage, on Nzamba pesi ba oyaye, mais ceux qui nous ont Koufa 20, frère, ils ont sous bien, tout le monde se tente de demander Fapembe. Ah, quelle grâce! Bakoko pe bangwana. Mais si vous avez un bolingue boye, donc moi on a 27 ans et puis si passe. Ils appellent le logo sous ceux qui bateau sur babotana ba musicien na le baranabino boye banzambe. Pourquoi? Pas baté bana mingi ba mise ba botaka bazalaka ba démon. Na le nyon sauté. Pourquoi? Parce que ba démon batika ba démon partout. Comme ça, frère, et pour ceux qui ont la bout dans la famille na yo, na seule alliance na famille na yo. Moi, je na ba famille belle pour bosser la alliance. Na ko lebelo ko na ko tanga na kombo féri. Frère, famille mo ke benga biso awa na Verviers je crois. Famille mo ke benga biso frère. Moi na bango zalaka na sina lobango. Moi na bango zalaka na zemi. Moi na bango zalaka jeune ba 18 19 ans. Ba tous les zemi na ya féri. Na âge na yo.
bakangeli mwana wana bapekisi amona souffrité frère na ndenge mwana wana bota mwana na ye ayebi frère bolanda maluba oyo mwana wana ayebi ferité mais bakoma te to mwana na kola ki mokena ba 4-5 ans frère donc mwana mkomsusu avanda boye po ayebika koko nende papa na ye koko na mosine mama na ye soko ka koma handicapé mama ko na koma soki ndenge nini bakoma ko bela mwana mna lamuka zo sabango abi omone ndongo koma boye nga masala oboye omone koma boye nga masala oboye papa nanga komeli Hervé aga kozwanga chaque butu frère mwana na ayebi ferité banda abotama ayebi ferité mais ndenge ni mi frère akozwe na butu ozomona donc c'est ça donc il y a un moment où on va bimana binouana est-ce que c'est la raille toi côté ça esprit esprit pas tu sais possible to beaucoup d'histoire à fura alors ba kini alors ba ki beau père abini ici na boti démon na maman na yo il faut na boti so payer démon ozomona frère donc ba ne belé ba c'est la ba démon ba tu belé ka ba misete mais ba tu normal so azane démon ko bo taper démon pour ba démon ba zele belé yo mo na mukili makamuka za ya mabe. Donc ceux qui n'ont pas 100, c'est que maintenant il faut 10, 90, batikali 90 wana ba démon na ba démon. Et on a makambo ya mukiliza mabe. Et on te sait que na ba tuboye banzambe. So ceux qui yo, donc exemple bo taki démon. Nzambe pe ceux qui yo oza nzambe ko longa pe démon ati ko nuire vina yo. Omoni ati ka pe ko nuire vina yo. C'est ça en fait. Donc ça dit que le balanga ko protéger mwana. Ngana mwana muke. Na yebi via mwana te uzomona na yebi te ndenge bando tambo na bonzambe na yebi te na protéger ndenge nini mais na ko rappeler kaka ke kombo nezala ki fonge makila ya ba champion po bana pe fe nazo ba pe makamdu so nzamba sala ke za hasard te mbana no so ngana déclarer bango boza belé bozo landanga wana so ki na déclarer ka yo don nzamba yeba ki pourquoi na déclarer ka yo donc potaka kombo ya ifonge de place oza iba ko za champion. Ouais, donc quand on est champion, bon, on te dit amen. Quelle grâce! Effectivement, et puis bon, tant on peut oublier, un musicien, il faut quand même dire aussi que les belés, bima ban musicien, on se pose dans la déclaration kaka. Moi ça pèse kaka, musicien, on doit mais en réalité. Est-ce que tu ne penses pas que la mission aussi, ça là aussi, test ADN pour la bande, attribuer à Rabaron, parce que c'est quand même assez ébélé par la bande, mission peut-être. Non, c'est le mot. Batouana, baza batami sala ma bé. À toi déclaré, yesu ku dioso au conseil qui moi non non, me pèse mon tout. Yo da CP lui au pèse mon tout. Yo pèse mon tout au félé. Moni, attends moi on était dans le fait de bien moi là. Frère, moni dia, enfin non ça le mot témoignage mon quoi. Et ça na papa moko boye, bolanda témoignage au bien. Frère na papa moko boye, aki na musala, ba bengani na musala, frère, ba bengani akomi ko souffrir, a bengisko ba sala nzambe, ba ko sambela ponaye. To ba sala nzambe ba koti na ndako ba prier ba na ndako. Ah, mba moko sala ko na tali mona mwa muke. Mona mazakira na ba 5-6 ans, abi so sala papa musala na ye. Taboye. Frère mona na ki ba na mona na afunguli toilette, atego. Moi muke aye papa na tebo. Oh frère lobby nango téléphone et lili comme ça bah c'est pourquoi je vais sauter mais vous benga na ngati allez présente-toi azongo musala donc na geste kaka ozomona ya mfuki bana ba geste tout ça là ka ba geste tala biloko fallait ça na misapi ba tubi baso sala akata ko bokati ko papa mbasala be bosali ko fa sala be bosali ozomona frère ba geste na ba geste bozokota ozomona frère donc ba geste otunenga suni nabaki mwana bon monsieur au PC mwana ki mwana zai voilà donc il faut le bagage non na PC mwana PC mwana c'est spirituel donc asubo moya mwana wana au PC mwana c'est ça donc pour la yo ceux qui baboya ko vérifier ils a pensé que bon yo kabeli mwana bon pour monter baluka ba fan bana besoin ba fan bana besoin batu mbama pesi bino kombo albino tout exemple ba golois yo posu kombo wana pour comment ils a travaillé il faut ba ngana za golois esili ozomona ngana za wario esili ngana faut ozomona bo continue alliance c'est comme Jésus-Christ frère
il a fait couler son sang à la croix. Alubini, tout compte en alliance. Des fois, on a un disciple à Jésus-Christ. Satakimi. C'est ça, frère. Tout genou fléchi au nom de. Il faut le au nom de Jésus. On continue l'alliance. Satakimi. Frère, Eza Kaka, alliance. Yusuf Sala, alliance Nanani. Na kombo nini. Bazu kombo ya no kombo ba pesio ya azaki drogué muto ba kwiti ba kama te mwana pata ba 18 déjà bandi ba drogue kombo wana ka ko pesa mwana ozo mona frère tout ça la na ba kombo ba ifonge de obalo pesa ba kombo champion il a la café champion frère tala ba ifonge tout ba champion la zone vérité tala ba ifonge ba champion ba champion ni so vérité tandi ba nanga ba champion tandi ba zo bala Basaba champion. Ozomona. Basaba champion. Na tuni so ndene ba mise bana bala bala kate. Bana basi. Ozomona frère. Faut basa basi na bango ya butu. Nga ba yebisa kanga. Bana no basi ba kokoma basi no ya butu. Ozomona frère. Mutu so obali pe mwana musicien. Omona mwana wana amona ka papa ni na butu. Tozo ka ba témoignage yo yebi ba benga biso. N'a pas de politique, c'est pas bien rabisso, frère. Quand papa n'a pas boy, basé belé, besoin mon abamwana, besoin ngenga, même bamon, bamon, na boutu boyébité. Besoin mon, il y a autant de choses à botter, contre mon touté, tous appels bas jaloux, jalon ya nini, tous sanguinini, en plus tous en a yes, bamon bazan en côté. Besoin mon frère, tu as un déboyé bandé nzambe. Bolo on a babin nzambi, bolo on a ba religion, nzamba na ba religion té. Au nom de Jésus-Christ, Yangonde Nzambe, Orubika, c'est ça, frère. Voilà donc, Eza Yango, Passipé Mawa, donc, Bamisé Abouya Rabanate, mais Zara Bissé Abouya Ranet, Kofi Abouya Raban aussi, et Abouya Raban. Abouya Rati. Alors, on a raté. Il faut côté, il faut d'abord. Aïe, place à Zawa, on a une mission. Aïe, place à Zawa, on a une mission. Il faut battre des mots basés les billets. Mais quand même, mais c'est ça. Mais Aïbitina, 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 faut y avoir un monopole. Aïbitina, vous allez à côté qu'on a bini, ils ont katina yo, vous allez à côté qu'on a. Moni, vous allez à quoi na yo. Nous sommes pas qu'on soit bino, pour aller à travailler na bino. Nous sommes pas na coin. Nous sommes. Frère, bisous tout vendre dans le quartier la terre. Neve à Kofi Aye, à beau PC transport à Bengani, mais surtout ça va 100, 200, 300. Donc, mon wana. Donc, mon abonnement a quelques bêtes producteurs pour 1500 ou 2500. Oh, vous avez parce que bango suko yo bambo on m'a béoné on va soma bandaku ba voiture so ba kufi bilo to la ndaka bango frère. Vous avez donc mon solo ya mona lingara za nango. Vous avez ya mabe ya ngwa kabela ka bato ya ngwa soma ba bilo ngone wana. Jibin piana frère na concert na ye saisa ya matazo kabambonga tinda bakitisa ye donc ayebi donc ba yebi ndenge basala ka batu nyoso wana oui frère donc on to bana batu bakanga nde na nzambe na kombo na Jésus Christ frère effectivement bakanga kombo ya nzambe comme tout le ba awa par rapport à sœur na biso Nicole ben ils arrivent dans Nzembo Moko Bayemba je crois dans le quartier latin Nicole parce qu'il y a comme aussi à Sam pas à Moutunayo Sam qui salue aussi Sam Chidou comme on a été la cité ouais parce qu'il y a salé la gagne Nzembo parce que comme tu vois comme ils ont bien belé mais est-ce que monsieur tant Bayemba la rabat Nzembo est-ce que nécessairement Bayemba rabat comment ça se passe parce que ils allaient dans 4 millions wana comment ça la ka Nzembo yango oyo ayembeli mutu est-ce que ça se passe comme au moins frère au moins ceux qui m'ont na Kim donc par exemple ndé basam pour baya ba côté quartier là te bazano na Kim ba ba ki batu na pototé voilà vous mona mais ba maison mère ba que c'est bien même ngai to na kilo sana na kilo so la sa que ça na Kim ba misina nga bazano ba batu poto ba ba ki batu poto wana te yom to pisa ba pisa ba kombo amoni salanze moko tango komba Bruno Matabi sanze moko tango komba Jerry Kuli salanze moko tango kombo ya Bunaka Luji vous mona frère ngama pesa bango ba kombo au moins frère il y a ébiété tant y a pote sco ya kutani na ye au moins frère nga natala champion luba nzembu na ye ayina komba mutu na ye mais nzembe bimana komba mutu mususu voilà au moins nzembe bimana aussi oui parce que produit bien mo nani leader orchestre azub dia mbongo na ye bino boyembika
Ah, Zimbo, Nzembo na yo. Ben oui. Mais ça le quoi quand c'est dit champion le bagi Nzembo wana. Azo pe munga mutu wana te. Yekuti mutu ya aseka ki Nzembo toka pesa ki mbongo. Mais so Nzemba yemba kuna. Comment ba yemba comment mutu mususu. Mutu pas pesa pe logote. Donc pesa ki leader. Donc ça veut dire que le solo Sam ngai na vanda na Sam amoke Sam abombela nga sula ndangai Sam atika ko bisanga te kabima na Nicole. Vous avez siko. Vous avez un Nicole on est au Yembango. Nicole c'est ma petite sœur Sam ayebi ngala to makombo na o Nicole mo mina na yebina makombo na te. Sam atika ko bisanga ite que il y avait une histoire entre lui et puis Nicole. Le bateau bazo finga wana bazo finga pourquoi? Donc ça veut dire à ceux qui Nicole, ceux qui t'a mususu somono abora klimoko boy. Nicole est longondo non, c'est pas ça. Un peu du respect, un peu du respect. Et ça te que pour na yebi non. C'est pas ma cousine. Ça dit que baba biloko moko eza nango yango te. Musu na yiko na maman moko lobi frère lobi que Nicole a sa grande sœur nanga na grande sœur a JB. Vous avez siko. Et puis azol ba pe que na zo maman solo. Grâce à la Nicole en fait. Abi OK Nicole mona muki frère. Ndene biso que non na yebe atate to tazo skima na mbula. Vous avez mon frère. Vous avez mon mais so mo solo bo bete ya lukuta. Vous avez pourquoi Bobé de Masolo bon na yebi nangate. Vous avez pourquoi Bobé le passé na yebi nangate. Akufeli mwana. Alobi ba yibiye mwana. Boso bilo beaucoup mo ba vi na ye ya ba sametintu ya banani o chef fonge ya ka koloba na ya koloba nini. Ya koloba nini. Ya we frère le baka ka koloba nini. Vous avez na koloba pena que moi c'est un tel vraiment ils ont na dignité na ngai penza. Vous avez c'est honteux. Et puis batbol ba bongo non bino mo ba passer le bino zandengeni ah vous avez ba so bozo belni ko metam so bima pena papa na yo vous avez mais makama Nicole tilango maseki vous avez yo mo le passer no ko to yo mo so nga so ba yebi anga za somo hein voilà akufelinde mwana azolela mwana yaye so bozo ko finga ye pourquoi pour vous ba fanatique ya jibe to ndeni vous avez ata pe ce qui pas bima kina Sam sans pas comme papa l'océan. Mais quelque part fait bon on est dans malheur musu pe yaka elle aussi na ba comportement ba biso batu voilà tu vois que ba peut parfois ko critiquer moi mon bon c'est vrai que peut-être dans une circonstance en côté c'est parce que aussi dans période ouana azalaki un peu voilà la milieu qui voilà ba conséquence on est tous passés par là c'est ça qui peut aussi avoir parce que on va ba combo papa boy parce que apparemment aussi qui ba combo aussi ba mibali pesa moi mingi et seulement confusion non pas vrai attends ba bisko Sam Sam ngana emini nzembo ozomona allez zombongo boy ozomona yeba sa nzembo et puis surtout nzembo sa frère bon banzembo batu ba imbela kama omoni neti nzembo moko jiba imbela omba otali nzembo du début à la fin et ça nzembo ya omba mais so nzembo Sam du début à la fin nzembo Nicole te batango ma Nicole ka place mokaka toyemba Nicole Longondo que esili Miss Nicole nzembo banda comme Nicole ezate que Nicole boye Longondo mais titre ça n'ango rien aussi ka titre mais nzembo bandi makamususu et comme ata mosika biso toko nikoma Nicole ezate te banzembo so pesa appel la structure bien te ngana za mission pour mona ke ezaki nzembo ya mutu wana te bon tout ça quand nzembo mutu wana soki sama maina Nicole bini nzembo bongo te voilà donc ils ont une histoire vraie mon frère voilà donc ça veut dire que ezaka bozo bambele makambo atape soki ndela biso ki somono muyumba soka boka ke na crime go boye bongo peut-être bo triper bi somono na ma histoire na ye ezama be ozomona mutu to azana le passé na ye ozomona voilà to boyité avec na Franck Iseka na lobango vrai histoire vraie ngana ko sarate ngana liana Franck Iseka na ndako ya Nicole Longondo nga tout le monde, tout lia foufou. J'ai fait lia trop bonne nene. Tu l'as pas partout. Tout le monde, on a passé un Franck Azo paye la peine d'avoir un Franck Iseka. On a paye la peine. Viva donc. Tout le monde, on a ngana sala naïe. Mutunanga, c'est mon grand frère. Mon frère. Voilà. Mais ce que maman a lobby, moi na yajibe. Son biso trop ya. Voilà. Franck Iseka il était déçu. Na kanda wana Franck Iseka kenda ki na sala orchestre amoyemba ayemba pe omoni bon le quoi pesa ki no pe logo na ye penza ti azani businessman voilà tiki nango ozomona voilà
Mais tu peux condamner Nicole Thier, tu peux condamner Franck Issé qui a pété. Voilà. Donc, ils ont dit que. C'est comme ça, c'est un moment. C'est comme ça, c'est un moment. Nicole, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? À l'époque, là. Elle avait quel âge? Et puis, pour ça, Nicole, c'était une très belle fille. Voilà. Attends, mon frère Jeff, Nazarandé, ceux qui n'ont pas dit bongo. Voilà. Nga ponanga na bi mona mukie camarade leki ya batunanga ya ba Yves banane zomona ba tantine Marc na pesi mbote tantine Brigitte avec na grande sœur bango to tantine Malou Longondo. Nga na même quartier latin et pas là. Pour ça Malou à sa tika biso. Moi c'est Vibabs, na pesi Vibabs mbote. Donc c'est Malou tant nga na côté quartier latin à Kitikin à salaka na restaurant na ye. Kana na coin ya Oshwe. C'est dans le restaurant. Na même quartier la terre mobimba wana. Nga na même bango wana. Aka rep au talanga yango aki ndambe so ka koti wana na mobali na yo so batutuga on a c'est la JF. Ouais, c'est la JF. C'est la famille en fait. C'est la famille. On so koti ka asomni batutu ba vitalo ka c'est la JF. Na ko fait que c'est la JF. Na ko na Vibabs. Pour moi, bana Luka, donc ça dit tant baye ba poto, balani. Bana Luka. Donc ça veut dire que Nico c'est la famille. Donc ça veut dire que ma bé bogonga na monate. Soka sali nga soki Nicolas sali ma bé, o Nicolas lié mutu. Nicolas bomi mutu ko dénoncer. Mais na mona nga Nicolas lo salité, le passé na ye eza le passé. Frère Azalaki, c'était une très belle fille. Mais le roi frère JF, c'est la sœur de mes amis. Donc on a gardé la petite sœur. C'est le bon côté fait. On a les caracas pour qui tourne Azalaki dans sa petit. Mais moi, il y a un grand frère, pour te vendre même Ndakumoko. Même temps, frère qui sait qu'il y a Kei, tu t'es gagné. Donc on a na Belgique donc on a yepé na ndaku na liepé ala selinga pe chambre na la lali na ngape yego ba copine mo zo pisanga a GFT zo c'est le passé en fait c'est le passé on a besoin tout ba passé moko pourri mais nza masali biso grâce mais ba mso tilo bana ba même vie ata wa finga Nicole bana ba même vie et puis Nicole boye ba Nicole frère atata so bo mi bale mais Nicole zaki moi so azara na sima mi bale te pona mbongo ozomona Nicole zaki na mbongo Nicole zaki businessman non pas businessman hein businessman businesswoman ozomona frère akina mbongo omoni asala ba coopération courageuse akina ba Hollande ozomona donc fallait dire azaki nte bo kitsa ete ke boye mo bale non omoni et ça va faire abimino pas CP non abimino pas CP non il y a milliers fille à milliers en fait tout ce qui est milliers wana papa mabazo yembaye ce bebo tozo yembaye ozomona mais ça qui n'était ndé bozo no bana bo finga yebo kitisa yeso ki ndenge nini non ozomona abimana fan qui sait qu'il y a to boité abi mwana ya JB so to fini poani to moni pe JB pe ba photo na mwana bana bu bébé aba fait moni mama ya mobali ayabaki omwana nayo omoni to mona mama mi azol bana kofi omwana no mwana les gars na TV abi na kena mama mi na tenga bi omwana biso voilà ata kokani na papa te mais mama soka tala bi omwana ngai mais to moni jibena to moni osen na mama jibe mais c'est quand même barimé quand on le met quand même les bandits awa et qui bon JB récolte ba quand moi na été c'est pourquoi il y a qui na matanga na yo kika ga dingi ba wana so bat ya so na et puis a été enfin tu vois que moi no kufi frère oya okunda été ça fait quand même JB ba to bondi manga te JB a été pour ebiki JF ozana bon alors aurait dit na so vérité JB a ebiki wana za moi na frère moi na yo pas mais JB ebiki JF ozana wana na so vérité. Et puis, moi, je suis basali mabe ba yaka te ba kimaka. Tout le monde qui fali awa ta on seka kufi, tout le monde a zuma salmo ya muke a bengsi ba pirier, na ba tomema na poto, ba vandi wana. Ba zo yemba. Ozomona. Wapi famille on seka place wana. Tout le monde peut basali pareil. Azu sal, a beng ba pirier, ba tout ba zeka tout ba pirier. Ba beng ba no ba téléphone. Ozomeng ale ba roje kan bo benga ba. Mais ba bengi ba to siko. Pire ya pega na matanga ya ndenge. Ba c'est famille Nicole Longondo place wana.
Na Kinshasa. Au place où na salle wana. Il y a un peu ça kenda licence au bateau le baquet. Matanga ngo penza. Non. Zai moi na ita ina mawapete, non. Moi na naye, siko zibe, asal bossel matanga poani. Asal matanga te, asal matanga te, asal le mot ba mon matifu. Moi agezona maman naye, agezona maman naye, la maman elle est souffrante. Ça c'est faux à la uni. Zoma na maman elle est souffrante, elle est affaiblie. Mais bon mimi kaka. Non frère, eza matanga te. Et ça m'a tangé. M'as-tu vu? Parce que moi, comment faire quelque chose comme ça? Même la Kin aussi, c'est un bien gros. Frère, pourquoi? Parce que il y a le basali. Prenez ce logo quoi. Balobi que l'histoire au bimi que Rojengando Kenega nanda kwa mwana, soit mwana, et soit morbo. Inventé, voilà. Mais ngana ce logo moko na lubango pe déjà. Ngai ami moko benga bo asa tiki biso Maintenant, tant que les pour la famille naïe, à l'oba nanga penza que j'ai phobie que na kamwe, je me penda yé à singinga na lukele moi na moko ya moke na Canada, na lukele moi si, na lukele ba petit na soka mon bilo ba ko ba to ba luyenge, au moni yé pas keka na ba ga aussi petit moi ya luyenge, to plexa bino ba via banganda, frère tala lelo oyo ba tutu ba yima na banzembu, bana na ba ba remplacer ba na banganda. Banganda soit na banganda soise. Si vous bana ba remplacer bango na banganda. Na via luyenge frère. Frère wana aki kulukaka fipe a luyenge na bar amemeli jibe na tongo amida aye kozwaka kale so mwana wana kena. Na kotanga kombo ya ndeko na po jiba mona na zo kosate Serge Welo. Fait. Azana biso de frère. Et c'est histoire vraie. Et c'est les canons. Pourtant, je ne sais pas si ça. Natani Kombo. Au moins, je vais dénoncer. Ah, frère, j'ai fait un solo. Tant que je suis comme Elanga. Vous savez, ce que Aluka peut faire, il y a vie à fille, on est commandé nini. Est-ce que Koufa? Est-ce qu'il fait béba? Moi, si je suis caleçon. Vous savez, bon, malgré qu'il y a un certain nombre au balobi à Rojengando dans ce côté macamboanate. Mais ngana lobi na yebike histoire de mon pèsel na Canada bon. Comment ni frère? Histoire de mon pèsel na Canada bon. Et puis, bateau sur le côté la JB frère, ils ont un fanatique naie. Ngana za véritable mon nzambe na zo bandio pour yebi bandeko ndeko ya JB a benganga. Ayebisanga via jibe ndeko na ye sope na te kombo na baza pe kombo ya famille noko te pena kotanga kombo te ozomona na makambo salema na ndako ya mwasi ne bakabwana nazo se bino luka bébé Ramazani botu na ye akabona na jibe pourquoi boluka bébé Ramazani frère nazo pe na petit na ngamo kaza na Paris mais na tant kombo ne zate. Vous avez pour tirer l'autre à la JB, à bêter la musique de JB, bazo bimana danseuse, naïe. Assis moi on appelle Aya. Ah, à côté spiritualité, vie, kende. Ah non, mais danseuse particulière quand on a c'est la paye. Vous avez fait. Vous avez côté les points. Vous avez mon entretien comme Ramalo Baki. Danseuse, vous avez reçoyé, makamut belezo salema. Et là-bas ya makila bakenango. Et c'est un rituel, frère. Vous avez côté là, pourquoi? Musicalement parlant, c'est un bon musicien, il chante bien, il a fait son temps, mais ça va tout, c'est un rituel, ça va via batou. Tout le bâté, frère. Tout le bâté, tout le monde corrompu. Frère, on a bimana fimo, on a kin. Mais on a poto, frère, on a moutali boma. Mais c'est comme un nini. Avec un bimagi na wera. Alobi nanga. Frère Moutali Boma, salité, tout le bâté, frère. Mais évitez ceux qui pas Koufana, évitez. Dès que la monarchie, donc ils sont. Alors, tout ça qui n'a filmé, on a poto awa, comme on est Gigi, na tangi comme on a métis. Frère, na monarchie souté, na monarchie, on a Moutali Boma. Moi, c'est qui toko, frère. Pour vendre à l'époque, ma cabine téléphonique, il y a un coin, il y a pièce. À l'époque. Frère, au moins, on a quitté a son JB, a ni carte, ni pièce. Oh,
Nini? Oh, JB. Oh. C'est absolument. Yikar non n'est qu'à JB. Non n'est qu'à JB. Comme Gigi, à Nova na Liège. N'habite sur la vivante, à sa soit signé. Ta famille ne peut pas ta signé. Mais on a viva fiwana liboma. Ya JB. Tout le baka te fait. Tout banga ni nango. Tout banga minduki. Tout banga bambeli. Na bateau ba ko tinda bino, vous irez en enfer. Bible ne participez pas au péché d'autrui. Bateau ba sala mabe. Pati moleso, frère, akufa na kumba JB na munoko. Toujours mon assuré que Pati Moleso alonga BCBG Calais, mais Pati Moleso qui na Belgique entourage na ye frère a bête la bango makambu a sala na JB. Ti garçon na kufa. Toujours mon mais alonga BCBG Calais. Toujours mon frère. Attendez que frère mangendo alonga wana. Tu habite l'oni ba sala na quartier la tête. Ba sala ka nini? Parce que Pati Moleso kufa atika JB Calais, mais akufi na komba JB na monoko. Vous mon frère, mais alongwa BCBG Calais. Alors so bino beaucoup téléphone nini? Vous mon na famille na yeba benganga. Mais comme la bino ba fanatique bozo côté là. Vous mon côté téléphone nini? Bolingi nini ngo? Ya on a frère moni ba fanatique mingi, ce sont des démons. Donc ça veut dire que les fanatiques mingi baza bandoki ba sangana na leader ndoki bazo boma bato depuis que ba te bikisi mingi bâtiment baza bandoki ba que super inconscient aussi inconscient peu baza inconscient les gars fanatiques voilà omoni mais comment kotika la inconscient de ngwana ozomona ya zo sala mabe ozomona. Et puis c'est pas c'est possible. Les fanatiques, voilà. Attends, ma belle, on dit, mais non. Pas les fanatiques. Mais quand ça fanatique, bon côté, ils ont you. Parce que you, ils sont c'est ça, frère. C'est ça. Voilà donc c'était cette histoire. Donc il y a Ser Nabiso, moi Nabiso, Atiki Biso. Voilà, frère Jeffano Lobate, Azolobate, Alobate, Azolobate. Ce que le frère Lobby, je pense que vous allez apaiser quand même un point de vue naïe, à éclaircir par rapport à la rumeur Oyo. Vous allez construire, vous allez information sur Nabiso, frère. N'habitez comment à Souka parce que vous avez le mot en bas ou caca. Voilà. On s'y ça. N'habitez frère, moi les loba parce que tu comment à Souka. Je suis quand même dans bateau balanda Biso. Dans beau sanitaire Alpha Bokole, honorable Mambote Mingi également Nadège Kassalour, na Dublin. Bon séjour dans Kinshasa. Et puis Picho Pacho de Norvège. Voilà, merci tout cas pour la news. Frère, pour la souka, parce que tout ça, c'est des missions. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Et c'est mon amour ou Azalagana Batomabete avant d'arriver à Batomabazate. Et c'est mon amour tout en frère. Tout le monde, Badouso Bazalagana Batomabe. Faisons de magina nzembo tant segi en kufaki kolia nani fouchette moko na ndoki un jour à confondre na mosoni komoni to mona ki liwa segi awat frère segi wana frère pourquoi on a habité famille segi pourquoi baba na habité quoi na habité segi wana frère JB a préféré à celle anniversaire à somba soki ba 100 bouteilles à champagne Shaingenge, moi n'a zobela. Ce qui moi ou maman, aya senga mbongo ba pekisa mbongo izate. Mais bah c'est là ba sombela sege. Papa frère, ba bouteille à champagne. Ce qui 100 bouteilles à champagne tout le monde nango. Ce que c'est pourquoi. Devant nos frères, pas un chef d'orchestre. Oui, mais c'était proche quand même JB frère. Nanini. Frère, nazana frère moko, frère, nazana sœur moko benganga, landa histoire, oyebi histoire, sœur moko benganga, mobali na ye frère, mobali na ye asundoli na bana, akiki akomana utamba na JB. Bakoma mwasi na mobali na JB. Pembe frère. Ozomona, tozana frère na biso, frère, na utanga kombo na yete, frère. Moi si na yakimaye na Paris. Moi si akimi na bana kimi. Ti lelo alobate pone akima. Mais mobali na ye frère. Atambola na JB na kimi.
ozomona frère bato belé bakota na secte na kimi kuna babini bakina luka kuna mon frère bakoma ba des fois ndeko moko yebisi ndeko moko singabi na kimi amina ye frère chaque samedi ba fête ba na ba boîte ba boum frère ba jeep ba nini mon comme ça tourner lui ah yo pinza ba mbongo les autres a tourner ah aux après donc na tourner mo place moko romay okomi membre donc de baba kanga mo na nzambi yo ko na sata na compte no ba ko benda on a mbaki 300 000 côté kuna ata un million et côté na compte vous mon allez yo bumara no kaka mende sikoyo aibisa qui était bien si ba otanga mbongo hein allez non banda ko siko condition moni ba ko peso mbongo so musano ezani soit yibaka ba serva batu soit bebisaka ba serva ba via batu bimaka na ba chaîne fille belé ba ko to esprit mokati na yo bimina fille moni allez au côté lo mona kati nzoto ni ya yibiti donc yo so pesa nde sata batu allez yo ozana mbongo ozana makambe belé moni frère makambo za épelé à mabe s'il y a pas des gens comme nous frère batu ba kofi bato ba finga kabiso frère ce sont des inconscients ndengolobi mais ce sont des démons bandoki balingi vérité et banate botika biso to evre mais ngana lobarango on ba mission tout wana oli wera les JB les Kofi les Fali les Ferré tous ces gens là fenga leur boxer ba dans son vérité il y a un moment battement on a ba mettre na boité c'est peut-être dédié au boxer na pied au saga na katolito mais na yesu Comment frère? Son pas c'est pas la montée puis à Catalito. Ah c'est pas à bongoté mais c'est ça. Mais frère, au moins bateau bateau on a ba maître. Bateau on a ba maître pour ba ima ba dégâts basana ba famille bateau. Ozoma basana ba dégâts. Omoni, histoire mon na betaka na tanga komoti na kotanga lelo. Ezalaka fali. Masta na biso moko be mama na zobela. Mama ni azobela. Ba bengi mama zobela wa. Mais azaki na mbongo te abia atika na benga fali loza na kini zomo na fali tela kana tinda petite sœur o no sunga mama fali bino keninga moko pesa adresse fayi moko kenda azo mama pesa bongo na taxi mais ba koma na ngala bakoti mama bakoti nde mama za na morgue zomo na frère asala mama ngoni so ko famille ya ami wana ese balinga fali zomo na siko zo musumba ko kutele ba selbe mabe ya mbaza kana ba maître. Vous avez des dégâts et belés. Nous avons des maîtres. Nous avons des atinga mabango nganza mela bango na kingo na bantourage na bango nyonso ce sont des démons baba tu mabe ngana lingena koma lokwa bango nzamba boya ki frère toi tu es mon serviteur ngala ko bomo tout tes frère tala nzembe na sale basala banzembe frère bazonga na chambre ya so frère bazonga ngaba ataba timba ba chef akoka musique te bo kosinga na koka musique na koka ndekisité voilà bazonga i frère bazwinga bozo misetu bolingi bati biso na chambre bakangeli biso kuna ba pesi ale makaba zala na une semaine bimisa 3 chansons na ale makaba ça la musique yemba après batenga pe na ale makaba osabino ke moto mtaleki poto kaka wera banze mtu yemba intela ya intela JBP ndenge moko bakomaka ta banze mbuti basala pe badansi te uzomona frère badansi wenge bina badansi akacha kula badansi kibinda uzomona frère batala ezate uzomona donc ce sont eraka ba démo batinda ki bango boki ne pour na ko détruire pour ba misero bana don penza frère basa mabebo ngote tala loka kanza uzomona tala loka kanza tala Jean Goubal yama finga basa ba santerité ba misente tala Jean Goubal donc on sait que don talent yali uzomona non atanga jakulu akufa wana uzomona talent uzomona so batona bango batufaka ba talent mon weba mutulu babia weba etufu mutulu kola nani azobela kutu jeune frère nanga ayembaka pa jibi wana camarade Fali ayembaka pa jibi ayembaka à Paris ayembaka mazadio nani
il part à Zobé la côte. Oui, Albaki a ce cas. Oui, c'est un Moutinanga et Claudia. Claudia Bakissa. De Bakissa. Ouais. Comment Kiminga pèse? Manga be Kiminga chef frère wana. Ozomona neti bango wana ozomona. Donc bon il faut tu fais batala na bango. Ba shenge bon bango bana talenté, bango ba ndoki. Bango ba ozobine batala na bino. Ozomona batala na bino ba ozwa. Sokotali jibe oya wenge banda na jibe oya komaki na suka koma wemba lokola Rio. Ya Gino, voilà. Sokotali wera oya liboso na wera sika wera komaki wemba soko lokola nani lokola Serge Mabiala. Mais c'est vérité. Mais c'est vérité. Mais ça baye pour nous détruire. Ozomona baye pour nous détruire. Na mona mutu moko alobio mais bango bazo kofela bato mutu so kofela ka bato. Oui, mutu so kofela ka bato. To boité mais frère Nzambe frère akoko buma mutu bongo te. Soit neti ngai lui frère chef moi nango kofi c'est que osara makama be ko batama. Ben oui, parce que nga bino nde fo beaucoup ndanga. Bon, et ça histoire vrai. Frère Nzambe ko buma mutu bongo te. Ozomona tant oza papa zo tambo yuzo tambo la boy mais ba demo ba olia yo. Merci le frère. Nous avons besoin de bon côté. Ou soit poser la guide démon, nous avons besoin de déranger moi en ayant le molio. Merci le frère. Donc c'est moi nous avons protéger la barre yayi. Frère il m'a dit tu sommes protéger yo. Ceux qui moi nous balayer indoki. Moi na azana mission pas ça le mabe. Nous avons longola na nzela na yo. Dit amen. Amen. Et ça c'est vrai. Nous avons longola na nzela na yo. Là là. Il faut pas na base na ba parents na ba respecter ba parents. Attends, ce qui papa me dit, moi, mais papa m'a dit, nous avons épargné moi, on a papa pour nous dire, moi, nous avons l'ongolo, nous avons protégé, oh frère, on m'a tapé bis, nous avons dit que la bis, on a moi, on est à sali tout, frère, au moins, moi, on est à la bis, on peut baloukater. Nous avons dit, pas balouka bis, mais moi, on est à Zawana, tout le monde a bis, pas comme sauver. Il faut battre Banzambe, frère. Moi, nous avons dit, yaka, frère, ayaka ba ange belé. Donc nous toi dans il faut nous besoin de là donc nous surtout fait sécurité zali ba ange nous ya mona bato mukile ba président balande là pour ba na misu ba minenge nzamba zalaka mona ba bazo ba garde corps ba nini ba motard balande la nzambe donc il faut ba nzambe protection divine les kinyoso ba biso ba chef moto kufi frère c'est que nzambe biya kopema au sali tomber kopema voilà, merci en tout cas. Dans l'émission de la Bisso, tout comme mon frère. C'est juste un sujet moko. Vous n'avez pas éclairci sur disparition, donc il y a Océane. Disparition Océane, les alliés normalité, les alliés mystiques. Voilà, les alliés normalité, donc les alliés kindoki. Et puis, boye bango, boye bayango, entourage à JB, et belé bakoufeli peri. Entourage à JB. On a eu moi ça qui m'a na famille na bango combien c'est bakufi ba benginga na famille na bango ba musicien à JB bol landela bien bokomona ba papa bakufi ba yaya bakufi ba leki bakufi basi bolandela bien bokomona ba musicien à JB na tamuke kako elekia ba to bakufi belé mais bozo ebate Océane kufi po Océane abisio ke azana makila ba champion ifongi yango yukani. Bon, bana mususo oya bota boyibi tuana. Boyibi combien bakofi? Ah, ozomona siko. Comment? Au sein de ceux qui ont fait Nicolas Yeba na raté. Il n'y a pas eu na ngote. Ah, moi na mo bakofi ne côté on a eu na ngote. Ozomona. So pas, allez, ebimi. Na bebe ta bo finga Nicolas, nzo nza bazo amplifier ka makambo ngo kaka. Mon yango be sibe na soni wana akezo mo sale moko boye, allez, a réuni mo batu ba bengi na téléphone. Po batu tu baza na ba bengi bango na téléphone. Ozomona eza matanga te matanga ezala bongo te ozomona na mama na indi la bi amona akotela ka mwana na buzoba aye ozomona aye akotela ka mwana na buzoba ozomona aye voilà ozomona merci de mon frère comme na suka Océane ko kanga mabino na kingo tozola la kulamuka. Amen, amen, amen. Merci en tout cas mon frère pour un détail. Il y a une émission d'Abissou Lelo. Je crois que nous avons cette émission. Prochainement, on va sujet mais moi, on le zaté. Tu regardes sujet à mon coup. C'est là qui quand même cette émission Mingi. Il fallait quand même frère Jeff fasse s'exprimer par rapport donc il y a ce jour. Voilà donc c'est fait.
Botika madame Sika Bozali, à très bientôt la prochaine numéro. Ciao, ciao. Bye bye. Amen. À très bientôt. Quelle grâce.